Voilà, bandeko bana some kolo Congo ya solo bandeko tango na biso ekoki bolimbisi mingi po ete bokoyoka mwa son eza na katina na se. Matondo mboka bino na kombo ya Nzambe ya mpungu tolendo oyo bankoko no babelelaki ye bakumisaki bonene na kombo ne po ete bayebaki ete azali Nzambe ya kela bango. Ce qui était lelo tozwami na katina piège et d'homme po ete ki biso babotoli biso eke bakomisi biso lokola banyama. Et comme quoi adapter ba caractère bizaleli oyo ya banyama ezali nde faute ya biso batuto ndima ki kokota na religion oyo bayela ki biso ezali ya solo makambo nyonso tokomona kati ya kolo Congo eloko moko ya lokuta ezate po ete ba preuve nyonso tozali komona yango oyo ezali kokokisama nyonso eza koleka. Mes chers amis bandeko bana some kolo Congo tozali le dimanche tolobi ete ya solo comme tolekisaki mikolo mwa ebele kopesa bino bainformation tika to récupérer moketo pesa bino basango nini oyo ezali koleka na mabele kolo Congo kobanda bandeko oyo tobotolaki bango communication na biso oke toyebi ke contrôle ya communication na biso ezali mena na kati ya maboko ya bandeko na biso oyo babe na somi ekolo Congo oyo bapika mpiko po ete basala nyonso po ete to récupérer mabele kolo Congo. Na autant auto récupérer la communication. Voilà pour votre information. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Il y a solo bandeko na biso mingi oyo bazaraki na kati na bitumba, na kati na front. Nzo kate mingi bazaki bazaki na communication na Kigali. Kigali bazaraki na bango bango benga bango oh nos seigneurs de guerre. Non pas seigneur na bango de guerre o bazaki na kati na front o bazaki bunda nzoka te bazaki mingi na kati na bango ba corrompi. Alors tous ces gens qui o lelo te ko vérifier tous na liste na bango mais moi to pousse la bino liste na bango a wezate to sa bino wata mokolo mususu. Ces gens-là sont des très collabos, ils ont travaillé et ils travaillent encore avec des tutsi rwandais. Alors, ces gens-là, tu vas découvrir toutes les communications, tu vas communication, on te récupérer en go. Voilà, tu vas écouter na makambo epele. Bandeko na kati na front ya solo makambo ezali ko tambola ndenge elongo bani réseau ya batu ala nyonso te ko comprendre bango. Et alors c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui bayebi que il faut tout faire pour quitter ces milliers de gourous. Bagourou ba vieux ba nko lebela ba OK nous sommes les seigneurs de guerre exemple moko to nous pesa bino très souvent ezaraki oyo ya yakotumba nzoka te azaki complice na kati wana. Et alors en ce moment où je vous dis l'information to pesa bino le mokolo na dimanche le 13 ezanini ezali ete ya solo ba tuti ba koti na kati na confusion. Bakote na kati na confusion, attention, tu dois alerter bino. Ah to comme si on a bango muke pour te to pesa bino information na beaucoup se meya malonga. Oyo penze sengel bo retenir. Donc nous tenons à rappeler à tous nos frères, sachez que aujourd'hui les Tutsis rwandais n'ont plus de pédales, ils sont en confusion totale. Et attention, là ils vont commencer à s'accuser les uns les autres. Que non bisoté, ate bango, non bisoté, bisoto souhaitaki angote, bisoto ningaki te to botra bino Congo, bonyabaki biso malamu, bako koma ange ya malamu ok, ba ningaki te makambo oyo, bako cité ba kombo entre bango le par exemple que bako lo makambo tune Ruberwa oya sozi, bako lo makambo tu Kagame. Attention bokota na piège wana te. Nos amis qui sont à Kinshasa, surtout vous les politiciens, on a déjà que la plupart d'entre vous, vous avez un bon mabé. Bolé bambongo bomoni siko bambongo bozui eloko moko te oboyoka même ba Jeannette Hippolyte Kanambe Jeannette Kabila akolobela bino bakono so bakono ko sabino ke non biso batute bo adopter biso tagina bino malamu to na problème na bino te. Attention boke bana bango baza ba très dangereux nakanisi bo alerter ba information na batutu oh no so bayoka bango na ba presse baza ko accuser ba bisusu attention eza pour ba piéger bino nakanisi bo comprendre ngo nyonso oyo na kati ne loko wana. Donc c'est-à-dire que c'est à nous maintenant to achever bango jusqu'au bout. Ba couer continuer. To continuer ko frapper bango tina suka ti to benga na bango to na besoin à mon côté. Oh non so boyeba keke azali Tutsi rwandais to na confiance na été. Au tembe na kanito vivre yango nyonso oyo etkoleka. Donc il faut plus se confier à ces gens-là. Il faut les chasser totalement de chez nous. Voilà, attention à agir na bango accusation
expliquer bino yango bokeba bokwea na piège wana te oyo ba tuti bakoyela biso lobike oui biso te ezalaki des autres biso to souhaiter que na biso te ke le loto boto na bino mboka parce que boyambaki biso bakisation ekozala modèle na modèle oyo nyonso bakosala po ete batrope vigilance na biso. Alors bande ko bolanda biso na bokebi nyonso ya solete na moment otoza koloba visite ya Juan Lorenzo na kati na Kinshasa. Visite à Lorenzo akeneki na Kinshasa kosola nini na moto toko benga Félix Antoine Tshilombo le traître. Bref, na mokuse toko loba boye. Bande ko bana some ko Congo. Lorenzo, comment Lorenzo arrive même à trahir la RDC Congo en faveur de Tutsi? Pourquoi? Pour quelle raison? Bande ko raison ya Lorenzo oyo ba service na biso balandeli non service. Là on vous informe. Donc ça vient audio mais ba service nous informer parce que Lorenzo n'a pas confiance en Félix. Lorenzo fait aussi semblant de ce que Félix fait. Félix azali un pied dedans un pied dehors. Lui-même ayebi Valère Yambokate comme il traite avec les Rwandais et Lorenzo peut dire mais oui lui-même il est en train de traiter son pays, pourquoi pas moi? Et voilà méfiance wana. Donc Lorenzo est parti en RDC Congo avec des agendas cachés. Bah agenda caché, oyo ba plan, oyo ba tout ba PC. Yé pas ça semblant avec ça Félix que non. Oh tous ça biso na biso ba bantu. Nous okate bango mi balé, bazo sala au service de tout Rwandais. Lorenzo c'est au service de tout Rwandais, Félix Tshilombo au service de tout Rwandais pour na sala mal à qui au bantu. Oyo tezali biso ba bantu. Voilà bandeko bana some kolo Congo les dangers oyo toza ko vivre nango yango wana. Alors toyo kananu audio. Voilà bandeko bolimbi siboto kananu ne bandeli ya masolo ezanini. C'est malange nangola. Le son eza muke na seme boyo kango kaka na bokebi nyonso. Mon cher, situation na bengi pona yebisa yo ezali boyi. Ngana za na province ya Malange Nangola. J'ai vu de mes propres yeux plus de 300 militaires rwandais. Bayena ba chat ba chargé de chat ya armement. Ba koti na rilui ezali mayo e bwaka kana riu. Bolé monsieur. Mayo e bwaka kana riu kwangu e bimaka na tembo. Au moment où je vous parle balongwe awa 13h30. C'est-à-dire, ils seront à Tembo vers Bapoko, ils vont là pour combattre la RDC. Faites de ton mieux pour besoin de précaution. Je vous dis, c'est une Ezali supputation, ni information. Moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même. Moi, écoute, place de place patoise je me suis retiré pour la salle message vocal et puis na zone à la ligne écoutez là. C'est urgent, c'est urgent, urgent. Un armement lourd dans une soba PKN, des Rwandais qui ne parlent que Swahili et Lingala. Trahi, à côté des Rwandais Awa, à côté accompagné par des militaires angolais. Voilà. Boyoki wana déjà information de qu'on a vu ça pesibiso que bakoti ebele kuna na kati na Angola et Angola ako bakoti ba na rivière Kwango bakiti na kati na mabele kolo Congo. Alors sa confiance totale dans le gouvernement angolais. L'Angola lui a trahi à côté ba Rwandais Awa, bakoti accompagné par des militaires angolais. Voilà, boyoki ke bakoti na kati na nini, donc gouvernement congolais atika kopesa gouvernement rwandais confiance parce que le gouvernement rwandais a trahi. Et qui a trahi qui? Et qui dit quoi? Qui dit vrai? Dans cette histoire qui se passe là-bas entre le Rwanda, l'Angola et le Congo, pour Lorenzo Alobi, c'est la trahison lui-même qui a trahi son pays. Qu'est-ce que moi je vais faire? Moi aussi, je dois protéger mes intérêts à moi. Il n'y a pas Alobi, allez, tu vas te trahir Bango. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui. Nakati, Namabele, Nabiso, Nakati, na Estia Congo. Alors. Mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevamiwa mapema alfajiri ya Alhamisi hii Novemba 11 mwaka 2022 na watu wenye kumiliki silaha. Mashirika ya kiraia yanasema ni Kanali Rukundo Michel Makanika na muungano wa makundi yake matatu ambayo ni Ngumino, Twirwaneho na Android waliovamia kambi hiyo.
Kijiji cha Rugezi hakilindwi na jeshi la taifa aidha polisi. Ni kijiji kilicho pembeni mwa vijiji vinavyodhibitiwa na kuongozwa na kundi la Biloze Bishambuke inayoongozwa kijeshi na kamanda Ngoma Nzito. Duru za wananchi kusema Twirwaneho imechoma nyumba nyingi za raia kwa moto na watu wengi wamekufa kwa moto huo. Kambi nzima ni vilio na kusaga meno kutokana na kitendo hicho kinachodaiwa kutekelezwa na Twirwaneho. Maiti karibuni 30 zimeonekana kwa mabaki ya mihili yao, wengine wameteketea kabisa kwa moto, zaeleza duru zetu. Manyumba yote kabisa wameichoma, manyumba zote zimelungula, hakuna nyumba yenye nabakia kabisa hapa mkambi za Rugezi. Kinyi tunaweza sema ni mshangao mkubwa, kwa sababu hapa kwetu Rugezi tunaishi bila serikali. Serikali hapa hakuna, hatujui kama ni nini, kama sisi tumefanya jeshi nini kusudi wasitumie walinzi. Hapa tuko paka na wa Bishambuke njoo wenye wako hapa juu ya kulinda raia, lakini tunaweza ambia guvernema hii vita ambayo iko hapa kwetu aina ya kukamatwa hivi asini ya mchezo, kwa sababu wale wote ambao wametoka ndani ya jeshi au wa makani kama unasikia wa mitabo au wanani wengine, ni watu ambao walitoka mu guvernema, wanajua malengo ni guvernema ilifo yashughulikie juu na sie tupate amani huko. Voilà bandeko bana some kolo Congo, voilà nyonso wana bandeko na biso bazako ko accuser gouvernement congolais. Pourquoi les gens, nos amis, accusent le gouvernement congolais aujourd'hui? Le gouvernement congolais est complice. Ça ne sert à rien de compter avec le gouvernement de Félix Antoine Tshilombo. Et Félix Antoine Tshilombo croit aujourd'hui que Azoko trompé vigilance avec les Congolais en marchant bien avec les Tutsi Rwandais et en faisant semblant que Azoko combattre les Tutsi Rwandais. Et alors, bandeko bana somme ko le Congo, tokeba et na piège, il y a Félix Antoine Tshilombo. Alors, pour la lettre, nous signalons à nos jeunes, les jeunes qui sont dans le sud Kivu comme dans le nord Kivu. Il est temps, les jeunes, réveillez-vous. C'est votre avenir qui est en danger. Les jeunes, ba maman, ba tata, ba ndeko, avenir na bino est en danger. Ceux qui vont continuer toujours qu'on landa, ba ventilo Félix, azo qu'on le bapona ko sire bino ke azawana pote asoma bele ko le bino, c'est du mensonge pire. Félix est en train de jouer avec vous. Alors, tu continues, réalité de ce qui se passe là, avec tout ce que Félix vous amène, na kanisi boko comprendre que il y a solo Félix a même bino nakati na mobulu. Attention à nos amis qui sont nakati na Est Congo. Nous vous signalons ne plus faire confiance à tous ces grands seigneurs de guerre. Seigneurs de guerre wana bazo bundela nini ba bundela kanini ba bundela kabiloko ya kolia ba bundela kabangombe les vaches ba vana na ba place ba vandi ba bimakate ba boujakate. Pourquoi? Parce que bazo protéger ba 3 ba 4 vaches na bango ba kene ko botola et pas ya ba tuti rwandais. Et voilà, c'est pour cela que nous vous informons que te oye ba kia solo, ces gens-là ne bougent pas depuis la nuit du temps, ils sont toujours aux mêmes endroits na kati na forêt, raison nini pour na ba protéger ba 3 4 vaches na bango ba kene ko zakuna na maboko ya ba rwandais. Alors ne faites plus confiance à tous ces grands seigneurs de guerre. Oh ba yoka ba mai. Confiance, nous savons ce que nous devons faire aujourd'hui avec des jeunes Oyo, bazana souci à venir na bango et les gens comprendre que ba perdre bango temps mingi et pas ya ba vieux wana nyosro kola ba yakotumba ba l'excel bango temps ya mingi. Les jeunes, nous vous appelons à être vigilants et vraiment de vous mettre debout pour défendre votre sol. Il est temps, ne vous en faites pas, les gens sont là sur place de terrain, ils sont là, bako ite bino pour te s'en sortir, pour te tokanga bato wana nyos oyo batie mobulu na kati kolo Congo o bazo travailler avec des tout types pour bakosa biso avec tout ce temps perdu. Vous êtes informés. Voilà, bandeko bana somi kolo Congo. Toza ko continuer l'information na biso pour ngobisa bino ke ya solo makambo maso ezakoleka na mabele kolo Congo ezali makambo oyo bandeko na biso balona kikala o bazoko profiter nango pona kolia na yango et bazoko kosa bandeko mususu ke voilà, on travaille pour la nation, on travaille pour la nation. Alors voilà, tokota na information mususu oyo tozwela ki bino mokolo na lelo. Information mususu ezali ya makambo ya embargo
ko ba arme oyo le gouvernement congolais oyo alobi ke ya solo bango ba commanda ki ba arme et bongo transporteur alobi ke ba arme wana ezali bloqué. Pourquoi et comment ba kende ko commander ba arme wana eza bloqué. Alors attention, mise en garde, Sabino Bolanda audio. La RDC n'est pas arrivé à destination. Le transporteur a refusé de se diriger vers la République démocratique du Congo en raison de l'embargo qui ne dit pas son nom imposé à notre pays par le comité des sanctions des Nations Unies. C'est le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères qui l'a annoncé hier au cours du briefing avec son collègue de la communication. Christophe Lutundula a indiqué que le Congo Kinshasa exige la levée de cette décision du comité des sanctions de l'ONU. On a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au comité des sanctions qui est ici, non seulement c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Ça signifie quoi? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées. Il est vraiment une armée conventionnelle, classique. Et quand on dit, mais ces armes viennent d'où? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça vient de quelque part. Et nous disons, ça vient de Rwanda. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat, l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce qu'il y a de la cohérence? Nous sommes avec la MONUSCO ici, avec la nation. Voilà, mes chers amis, quel amateurisme et alors quelle mafia qui se passe là-dedans. Faut-il croire à ces gens, les incompétents, aujourd'hui pour mentir aux Congolais que oui, on a commandé les armes et les armes sont passées sous embargo. Ils nous ont bloqués avec ces armes-là. Qui a bloqué ces armes? Donc, c'est-à-dire que c'est l'ONU. Et l'ONU qui est là. Comment ces gens-là, chez nous, dans notre pays, en 21e siècle, sont incapables de chasser l'ONU? Parce que c'est l'ONU qui bloque. Si vous le savez bien, image oyo ONU, oyo azana katia masolo pour nous dire que oui, alors ça ne sert à rien de faire d'aller jeter des armes parce que la MONUSCO a des armes plus sophistiquées. Non, ça ne sert à rien d'aller combattre la MONUSCO parce que la MONUSCO a des armes plus lourdes, plus modernes que les nôtres. Aujourd'hui, voilà Ekoïd Bango. Et alors, s'ils étaient honnêtes, notre gouvernement, pourquoi ne pas demander à la population ou et même de chasser la MONUSCO? Parce que la MONUSCO n'est pas maître de notre terrain. Alors, voilà cette complicité que nous disons, nous dénonçons, qu'il y a une grande complicité entre la communauté internationale. Est-ce que Bayebi, Tobayebi, Tebayebi, nous allons se rassembler? Et alors, voilà, tu continues à cadre wana pour vous informer dans mon conseil. Ce qui se passe dans les côtés, que les 3 ambassadeurs, que 3 ambassadeurs gangsters au Bakenaki na Nord Kivu auprès il y a gouverneur militaire na bisaki biloke bazali ba criminel bango bazali hôtel ya biloko wana yango ba ke kotala comment ça se passe. Et voilà preuve ya wana ezalaka ambassadeur ya nini, ezalaka ambassadeur ya Pays-Bas, Hollande, na ambassadeur ya Canada, na ambassadeur ya Sénégal. Voilà, vous avez compris. Et alors aujourd'hui l'ambassadeur du Pays-Bas qui est au Rwanda, qui alimente, finance l'ONG TRID. ONG TRID, comment on appelle ça encore, Rwanda, a financé pour construire l'ONG Nakata Rwanda et construire 3 villages modernes, Nakati na Masisi, Nirangongo,